soki na posa mobala za toujours ya ngai aza pembe na ngai linganga makasi ngai na elamba ya mwasi na yo mema robe papa wana na pesi papa wana asali makambo nyonso quelques jours na nenga yo kufa ye monganga na mutabomba kenga na bomba kina ngai ete eloko soki ozwi yango na nsima ya banzambe ya mike ebake ntango nzambe oyo le suprême ntango akotelema banzambe ya mike nyonso bazala na nsima mais conseil nakopesa wantaki elenge tika mobali ya bato mote nakende ka juste po yo linga ngai sili moko moko mwana yebe ote nakende nanga mpona bongo te nganga o nga nakendele kosala makambo nyonso to eza ye azwaki elamba apesaki mwasi na yo ye bof oyo ozo comprendre te za o wapi Yo, nasimba lisusu. Yo, nasimba lisusu. Ato wanga yo, obengela ngai bobengela ngai afana mobile vi na ye. Ala mwasi na kata kamo tedi musai. Tedi musai sikoyo. Centre hospitalier Mosono, là où chaque vie compte. Quand la santé devient une priorité, on en revient toujours. Le centre hospitalier Mosono. Situé au cœur de la communauté, le centre hospitalier Mosono vous propose des soins de qualité, un personnel compétent et une attention humaine à chaque étape de votre traitement. Nous offrons plusieurs services, notamment consultation, urgence, maternité, pédiatrie, analyse médicale, imagerie, sénioscopie ainsi que endoscopie. Tout est réuni pour votre bien-être et celui de votre famille. Nous sommes disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 avec des équipements modernes et un engagement sincère pour redonner la santé. Adresse Avenue Centrale numéro D, quartier Kaouka entre l'école de navigation et l'église Sainte-Marie Goretti dans la commune de Kalamo à Kinshasa en République démocratique du Congo. Juduric House, nulle part ailleurs, Katia Lubumbashi, na Golf Plateau, avenue Abidjan numéro 18. Waouh! T'as la piste na biso ya munene. T'as la trône ya ba marié, ba table ya boy. Oh, t'as la ba verre na biso. Verre à champagne ezali, verre ya vin ezali, verre ya mai ezali. Et pas na biso, ba pesa mutu champagne na verre à mai te parce que on a tout. Ah, ma protocole ya boye. Waouh! Voilà espace vert na biso. Bato baninga ba baby shower, ba événement baninga espace vert. Dans l'endroit na biso, pona ba événement nyonso, ba conférence, ba mariage, ba fête de baptême, ba communion, ba retrait de deuil, nyonso ka awa na Juduric House. En tout cas, batu ya kin, ba mariage na biso nyonso toko, mité yango awa. Parce que tous en eloko ya polité. Merci Juduric House. Hey, alors là, Juduric House. Tu peux 7 ans, moi la vie. Parce que jamais, ce qui moi si tout mon bas zobo tate, ndi yango ko tala keboka bwana. Eloko ni yo senga biso awa tout ça la nini pona tout c'est ko teni.
Très heureuse de se retrouver encore une fois. Un grand merci à tous les testataires qui nous suivent à partir de 3W. Là, je vois chez Bissot Télévision. Faire plaisir, c'est mon devoir. Mon devoir, c'est de nous faire plaisir. Étant donné la présence de cette émission, bravo Jésus, car cette émission a pour but de réconcilier le monde avec Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes tellement nombreux à nous suivre un peu partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous retournez à Bissot. Ma solo, ça n'a pas si peu les lisaka. Bon, il tourne à deux fois beaucoup de questions. Par rapport à bande on a biso barole kana ah eza mala mingi menga na senga mingi na biso bande ko tozu courage te tozu makasi wana te makoki wana te ya role kana ah ya na batu biso ba lui mama wechi nga na zo benga pona le kana émission te mais yoka likambo na nga c'est bien mais le plus important ezali renoncer na mambwana le cas de délivrance landa nzela ya Christo et kozala malamu mingi na lobaka la repentance c'est un changement d'un état à un autre. Vous avez un état moko ezalaki satanique, diabolique, au satana yibaki biso de le commencement na kata jardin dedans, tozwa nature ezali ya Christ parce que avant tout alobi créer l'homme à son image, à son ressemblance. Tika ete nzamba pambola bino bandeko nyonso to bakoyamba Yesu à travers cette émission ekozala malamu mingi tika ete Seigneur azala mobikisi pe mokonzi na yo atambusa yo na chemin ya malamu po yenda zali la vérité hein la vie et la vérité c'est notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et senge to tombole pe to pesi matondi pourquoi to pesi matondi parce que na lolenga ko batela ngana yo souffle de vie o to kanaki yango to zu yango lelo to zongi sangolu matondi zonga epana parce que zangolo to mérité mais to zongi si matondi to pesi merci merci na baneronio surtout oyo ba rotala biso un peu partout nzamba pambola bino ba remarque ba reproche et puis votre soutien spirituellement moralement financièrement et ça là que cette émission cette chaîne et Kende Liboso que Dieu vous bénisse que Dieu bénisse tout le monde de bravo Jésus et pourquoi pas ba partenaire nous surtout à soutenir ba na biso aborphalin merci beaucoup parce que ba na biso va recevoir vos dons du côté de vos soutiens na occasion à rentrée scolaire nzamba pambola bino nzambe alekana ko pambola les cardons eli sinanduku ainsi que DT Mosolo pourquoi pas à peu près Zara Capita ainsi que Jacques Milambo bazebele nzamba pambola bino ba héros na biso de l'ombre ba sala ke ba image les kana kitoko yango na pesi bino merci nzamba pambola bino et puis to pesi merci na Seigneur Jésus-Christ de Nazareth to kozang sa émission au bongoté et puis pourquoi pas na bande konyo soto yo ba benga kingai na ju appel ebele ya encouragement maman weti bon guérison et merci beaucoup et si j'ai eu aussi des soutiens de votre part yayi batumsusu maman weti melaji maman weti somba kisi j'étais vraiment impressionnée de votre part de votre gentillesse que Dieu vous bénisse nzamba pambola bino je suis maintenant en forme nazongi de retour pour le travail papa Thomas Mama Wechi shalom Mama Wechi comment vous allez ça va par la grâce de Dieu d'accord Yaya bonjour Bonjour. babengo na kombo nani Belgotte. D'accord. Belgotte, moi c'est Maman Wechi. Je vous présente Papa Thomas, serviteur de Dieu, autre Rosaranaye durant cette émission par rapport à Makambo Obino Bouyeli. Je pense que par rapport à ce qui se passe, et Sengito Moussa Nzamba Zalawana pour bien aussi encadrer certaines choses, hein, ou peut-être Ekoki Kole Kelayo. Parce que sur la terre, on ne manque pas de choses. Où est l'Arabiso. Mais avant ça, malgré l'attitude, malgré nos problèmes, au petit cas placé par Nzambé, Papa Thomas Kambabiso. avec plaisir pour Samé. Seigneur Jésus, nous pécions merci pour la souffle de vie. Merci pour la grâce nayo. Merci pour permettre biso que mukura lelo tozala compter parmi les vivants. Kolo tolingi kosala obele musala nayo. Yango tosengi opesa biso makasi, pesa biso sagesse, pesa biso pe connaissance, ya kopesa ezali ba solution na mabota oyo pesa biso. Na kombo no Yesu Kristo, na tiki équipe technique ainsi que lokalo mobimba na maboko na yo. Na kombo no Yesu Kristo tobondeli. Amen. Amen.
Olobi ya belle god. D'accord, dans ce local. En fait, nayebi te naomona atande na obanda te naomona mwa complication eza mokie mais naye ajuste mpona oluka solution nano d'abord yanga moko nazwa mpe kimia motema nange ezala na kimia déjà nde kaka tozala bajeune fille na bando vivre na homme marié donc na vivre na homme marié en fait Au vivre na homme marié. na vivre na homme marié ayebisinga mpe clairement ayebisinga ke non ye aza na mwasi na ye na ndako eya kotika mpe mwasi na ye te mpo na nga donc lokwa nazalaki na posa ya aide na ye lisungi na ye na ndima ye toujours kozala na ye eyaki koarrive jour mosusu bon ngai na ye nasalaka mpe bakado epa mwasi na ye déjà ke apesanga mbongo na kende osomba bilamba bana na banoel babonane e mwa elamba mpe soki esepelisi nga mpo natali mwasi na ye ndako eke kosimba nayesaki papa zwa oyo toni mwa kado ezalaka nango ekoarrive na ye okende pa papa mo boye nayebisi ye non naza na posa mobali na nga azalaka toujours wana mpo na nga alinganga mpo nga naomona malgré olakisa ndenge mbongo na ye mais aolakisa nyonso te mosusu alakisaka mwasi na ye azali na posa ayaka mpe mpa na ngai namonaka mbongo ezala teke ngai ezalaka na poche ebimi te namonaka mpe bafiche de paye wana nyonso tu namonaka. C'est-à-dire tout le revenu de papa olingi ezala na se ya contrôle na yo so na comprendre langage. D'accord. Aye okende pa papa wana papa nga yo alobi makambo nyonso tu mais ayo oyebisanga ke soki naa na posa mobali azala toujours ya ngai azala pembeni na ngai alinganga makasi ngai ye na elamba ya mwasi na ye déjà nga kozwa elamba mwasi na ye eza un peu difficile moyen nasenga elamba mwasi eza te ka nde nasalaka bakado na ye osomba robe na ye omema robe pa papa wana napesi papa wana asali makambo nyonso namemi mpe robe na ndako nakei napesi mobali non kado oyo namonaki yango esepelisaka madame etu na ye opesa ye ntango napesi ye aye okende akei ntango akei alingi ndenge mpe makasi alingi nga mpe makasi toza na biso bien makambo nyonso tu bien mais mwasi na ye nga ndako akufi donc akufa déjà donc déjà akufa en fait akufa. Vas-y. Akufa sikoyo naza mpe mama naozanga kimia nazozanga vraiment kimia ye na part na ye adesidaki lokwa mwasi na ye akufi moto azala na bana aza te asololi na famille na ye motu nyonso tu baakorde no abala abi na nga aza posa tobala na mpo nazala na bana na ye mais sikoyo eza impossible donc ekomi impossible moye na bana nini te mpo a chaque fois so navandi mwasi wana akoma obimela ngai nga akenda na nga te mpona ke oboma ye nakenda mpona bongo te nakenda juste ezalaka kaka nazalaki na posa mobali kaka juste alinganga nakenda te mpona oboma ye wana na nzamba oyokanga likolo nakenda nanga mpona bongo te so navandi mwasi wana akoma obimela nga so navandi mwasi wana akoma obimela nga naokoka lisu te nabaki fo natubela nakonfese mpo nazwa kimia ye namona ye place mosusu oloba te mpo likambo eza so ebimi nayebi te so naozala wapi mais vike nalanda baémission etu na préféré ye naya awa naye obimisela yango awa po ezala awa ayokela yango awa na ngai moboye na okoloba na ye te nako koyebisa yango te. Oh, des choses. Il y a vraiment des choses sur cette terre. Des choses. Madame Belgod. Maman. Tu es sûre, on est en encore question là. Tu es sûre que lamba oyo obimaka pa ndeko wana oyo asalisaka mpona papa koma kolinga yo mingi oza sûre que madame alataki lamba wana? Oui, alataki yango. Papa confirmaki yo? Oui, alakisa nga photo aye ntango ayebisingaki non elamba na osombaki ta ndenge esali madame ebongisi ye etu. Ah, des choses. Siko nalobi boye yaya. Azobimelo na ndoto de vie comme ça.
message ezala nini ntango omona ye Quand obimela nga boye elo yo oloba na kaka eza na confessé comme ça là obimela nga boye nakomi mpe mpona kokota dushe nakomi kobanga nakokosi kotika na ndako nga mo te fona luka nazala na mutu siko ozonga ye pas maître spirituel yango nazongaki to nazongi elo oyo osenga ngai ezaka napesa foto mobali ye azobana ngai napesa foto mobali ye esprit wana eza eloko te akokanga ngo me ntango ngai nakendaki epa na ye naomona eza esimbaka te à chaque fois azocontinue toujours kobimelanga donc comme si esprit na eza plus fort ke place ngai nakendaki omemi mpe dia foto ya papa bato te namemi te la fidélité papa Thomas Maman Wichi. Les serpents. Toujours son venin prêt à détruire le foyer. De comment ça y est biso. Aza am. Aza am. Malgré Aza am, il aussi il faut que dresser bien pour vendre la carte bergerie madame. Très bien. Dans le lobby, il y a des points où na pointaki dans le lobby. Il y a liboso les cadeaux empoisonnés. Il y a Nibale l'envie. Il y a Misatu koluka ko sunga nzambe. Je crois qu'il faut bandera na oya misatu koluka ko sunga nzambe na sens. Ya landa, c'est vrai que oyo koluka biso pour to sunga yo parce qu'il y a certaines personnes qui comprennent biso te. To jouer barole ebele, ozo jouer le quoi serviteur, le quoi conseiller, le quoi avocat. Alors ceux qui toyeka moto sans que to ebiso que place au tambola e mabe, place où il fallait pas au sala, place au parce que vous avez déjà mon colo. Ils ont certaines questions, il faut te poser, on peut te comprendre. Ils ont qui en vie, ils ont qui en voûtement, ils ont qui souhait na yomoko, choix na yomoko. D'abord choix na yomoko parce que tu as choisi un homme marié, c'est déjà un choix. C'est-à-dire tu étais consciente que non bimana homme marié. Et parce qu'il y a EBCOP. Alors surtout on doit EBCOP que bimana homme marié za mabe. To bandika moto to sungo to lobiso ki délivrance et si lozo masuka na homme marié mususu. Papa Thomas. Troisième point là. L'amour c'est quelque chose qui est naturel. Maman wetu soki omoni mutu à côté le bonganga po alinga yo. Un, c'est un faible. Deux, il n'a pas encore connu Dieu na katavina. Okay. Parce que Dieu est amour. Il faut que ba oyo bazana ye kati ne faut bimisa bilembo ya nzambe kati na ba. Na lobango na sens par rapport ya eloko ndeko na biso ya mwasi ya sali. Hébreux 13:4 et le baboy. Que le mariage soit honoré de tous. Pas bakisi que l'élu conjugal est à la exempté na ba suir nyonso. Mais souka kuna nde place penza na sepelaka na maloba wana. Alobi car Dieu jugera ba impudique. Na bato ba kometaka ba adultère, ba infidèle, ba fanfaron ainsi de suite. Tala na nyonso wana jugement ya Nzambe eza déjà na kati. Pourquoi jugement ya Nzambe eza na kati? Il y a un sang innocent. Oyo kwe ici na kati. Oluki osunga Nzambe na sens nini okimeli secours no na kati na maboko ya bato. Soit disant aluka akangelo mobali wana zala ya yo. Mais bako saote. Eloko soki ozyo na sima ya banzambe ya mike. Yebeke tango Nzambe o le suprême tango akotelema banzambe ya mike nyoso bazaka na sima. Oye komelio, c'est juste pour nous dire que tout ce que l'homme peut décider, il ne peut pas ensemble. Si vous imaginez, yo sengi 1, mais il y a 5. 5 ans, on a sens ni, vous avez une position dans la mobile, mais au milieu, il y a un problème. Voir même ton avenir, na minute, est comme il bouleversé. Scandalisé. Il est comme bouleversé.
ezali malamu te ndeko mwasi oza elenge oza pe kitoko pourquoi kokurir kana sima ya mibali oyo baza ya bato parce que na kati ya bolingo ezalaka bible ezoba bien que personne ne sépare oyo nzamba yinir parce que déjà soki mobali asabimisi mbongo na ye abali mwasi donc déjà soki nzambe ba invité déjà na kati ya libala wana tango yo ye kokota na kati yeba keza makala moto miche na mutu imagine mbabola ya moto mais uzu yo miche yango na mutu no sort na ngo ezala ndenge d'accord nako bakisa bopo na koyebisa yo oye po oza na posa esprit wana loko ezobimela okendaki kote okendaki koluka makambo esimbi te nde oye koluka biso mais conseil na kopesa wantaki elenge tika mobali ya bato oyo papa na meki na ndenge nyonso to chaque fois nayebisiki nalingi nanga lisu te nakende mpo papa nayebisi ebeke place nyonso to atiaki afongola ye mpo atikanga kima ye moya boyanga eza te moya ya boyanga eza te cérémonie oyo esalemi na kati ça vaut donc esenga énergie no ebele esenga pe sacrifice no ebele mpona koote mpe motu wana bisika okangi parce que c'est comme si eza âme ya mutu bo emprisonner quelque part donc akomi ko vivre au dépens ya oyozo kanisa donc il n'est plus libre na kati ya vie na ye ndenge aza wana donc na minute ata oyebisi na munoko ke natiki yo toza isu mwasi na mobali te akotikala koyoka te parce que son âme est dirigée quelque part place bakangaki confiance n'est pas papa alizda te liboso asenga yenge elamba na yebenanga otemaka mwa boma mutu mutu akufi sikoyo azosenga su foto voye libere papa wana longo l'esprit na ye ezosenga foto donc pas libérer papa wana il faut photo ya papa liboso akangaki asenga ye foto te kofonga nde azosenga foto na obango omonaka so akomi ye so akomi su kopesela ngai déjà photo ya te kopesa te azosenga o photo yebeke diable azaka na rapidité ya kodétruire mais pour réparer et l'eau yé moko a détruire azaka difficulté makasi donc clé il y a réussite to ya réparation to ya restauration à vie à moto ezaka pas ya nzambe parce que c'est lui le créateur suprême ya makambo nyonso na kosenga yo tika ndeko wana confessa kanga na monoko na yo repens-toi je crois avec la prière on peut encore lui sauver. Mais kosenga, tu dois lui dire la vérité clairement. Non, yaya, bisoto osunga yo, d'accord? Parce que tu sais, oyo luka ba sunga ba peso solution, voit to ko peso solution la so kanzela nzambe. Ne papa toma utikolo. La solution to ko peso ka. C'est maintenant c'est à toi de voir olandanzela na to olandanzela na. On force à personne parce que toza na moment moko yo mon qui les a un peu compliqué ces derniers temps. Mais ils ont de pendre na mutu so ki yemoko kolingo za la sauver par Christ to oza la sauver na banzambe wa mike ils ont de pendre na mutu alors koloba na mutu vérité ezala une manière ya se libérer d'accord c'est une partie aboya to andima l'essentiel toi tu avoues oyo et les kanela yo et puis deuxième des choses diable azamuta lokuta aroye biso pese loko boya récupérer lelo ba otika lo bisa oteke boma mutu boninge zalaka kala zwa photo tuchambeli tout esi là et comme na ba geste OK luka kisa mbongo ba peso mbongo loko mo kabela bate bando lekisa bato osale loko moko boye musuka mutolekana na mbote makambo ekomi ebele diable de fur et à mesure bozo bisa secret na ye au fur et à mesure peut pas changer ba stratégie c'est comme ça. Yangwana il faut que ça toujours na sama kulanza mais no omone epeksa yo kokende na banzela gauche droite. Moi je pense que on va prendre une pause. D'accord? Topé maman muké de côté de la régie, faire face na bateau yo na bon na problème pour trouver la solution et cause la malarming. Voilà, merci beaucoup. On se retrouve après. Merci. Obengela ngai afana mobile vie na ye. Wala mwasi na kata kama tedi misai sikoyo. Mbote bana nzambe nyonso ezangai wabino mama ledi mukadi na ye kobeta porte ya mwana nzambe nyonso
kolesa baorphelin kolatisa baorphelin ozodefisa nzambe ntango ekokomela ona moma moko ya pasi okoyebisa nzambe kaniselanga lokola eza parmi bapromese na ye asalaki akozanga te kofongolela yo manimisa ya lola akozanga te kokitisa lobiko na ndako na yo na misala na yo akozanga te kofongolela yo baporte akozanga te kobukela yo bahotel oyo etongama depuis bomwana kino na ntango oyo okomi na yango molimo mosantu aakompagne etouche mwana na nzambe moko mpona kopense na orphelinat. Bravo Jésus. Nous qui mangeons à notre faim, les orphelins n'ont pas cette chance. Faites vos dons. Orange Money, plus 243 18 89 886. M-Pesa, plus 243 82 01 22 226. RTL Money, plus 243 97 666 66 04. Le nom Mike Moukadi. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Bobengela ngai ye afana mobile vie na ye. Wala mwasi na kata kama tedi misai. Tedi misai sikoyo. Voilà, merci beaucoup de retour sur ces plateaux. Orphelinat Bravo Jésus, situé dans la commune de Matete, quartier Viaza numéro 27A. Tozawana référence ezali pour Matete Banounou. Otunika quartier, yango ezaka quartier, otunika quartier Viaza numéro 27A. Bana biso bazawana, je crois du sila bazozonga déjà kelasi. Nzamba pambola baneonos wakanisa bango na bandeko pe bazana posa ya okanisa bango. N'hésitez pas boyo rendre biso visite et kozala vraiment malamu ba produit na biso ezebele wana bo consommer chez biso wende bo consommer ba vente ces ebele wana ba pub na biso ezali consommer on a besoin de recevoir quelque chose au bengi biso vraiment service eza rapide nzambe aleka na kopambola bino nzamba pambola nga pe ba neuronio surtout tozobe banda to bando belela tozomona bozo réagir te tozo senga bino bo réagir parce que o tozo ça les amusala nzambe tozo a besoin esika place ozomoni ndako mo boyebi ke eza na milieu ya ville centrale eza un espace à bien eza na mwa prix moko abordable obengi biso omoni pe ke non espace eza te mais ndeko otala biso oyebi ke non photo tozonga ande tosololaki en tout cas soki papa chik apesi biso val tokolobela yango soutenir l'œuvre de l'éternel oza na drum oza na synthé oza na chaise oza na eloko moko eza pona etonga groupe électrogène n'hésitez pas yobenga biso pona contribution na yo po toza vraiment à place esika bisika kotia bandeko eza kozala te tout le monde doit zoya na orphelinat eza malamu mais eza mieux te parce que l'orphelinat c'est pour les enfants toko garder mutu 2 jours 3 jours mais eza na bato mosusu baza na besoin sala 1 mois par rapport à cas ya prière na ye 3 semaines ezo permettre te na bana baza mike leur esprit est tellement faible. Il y a des esprits qui ont fait la délivrance de foi et bimaka. Soit écoutez tout le monde a vite et côté to protéger bana du genre. C'est mieux de chercher une place où est la mieux pour de service. Voilà. Il y a Belgod. Je pense que to côté na étape oyo et sengeli na yo faire face na situation ezolekane la yo. En tout cas, on a hein. Moi je dis souvent ça parce que c'est une manière aussi de se dégager. C'est une manière aussi à bimiselo moko boye eza loko a kilo na motema du fait de pleurer. François pe na yeba ngo pe bien te, so pe na lobby bien gloire à Dieu, so pe na lobby bien te. Beaucoup de en école français et zamala mingi. Voilà, ça on peut ça. D'accord? Nangina pose des questions makoka. Ce qui papa kotia. Chéri na yo. Os assure à ondiment à croire marambolo. Comme non le besoin moi parce que l'esprit n'a tellement captivé donc nous surtout on a même si nous sali comme même si nous sali comme malamu il nous c'est toujours dans les bons parce que aza y était en fait.
Que Dieu soutienne l'esprit et l'âme de notre papa. Et ça la délivre. Moi, je sais que ce sont de petites choses à l'homme de Dieu. Le monde spirituel, seul le suprême est Nzambe. Suprême est Nzambe. Surtout Babylone, au Kangibo, c'est quelque chose de facile à faire. Bah, côté là, papa. Je préfère mieux papa Kota parce qu'il y a une Nazali auteur. Il y a Marambo Rognon surtout, elle a perdu sa femme. Voilà. Shalom, papa. Shalom. Zamba Pambola. Merci. Oh, belle. Chérie. C'est quoi? Maman. Oui, papa. Prenez place. Nazomona ba caméra, nazomona interview, Fanda. Oya qui pour l'entretien. Belle fille. Nini. Ozolela, bon. Et ça problème ni. Maman. Oui. Nini ezoleka nazo comprendre te bon. Oko fana oko bonga mawanda mon papa. To au préféré zaka bon. Bon. D'accord. Ok, pas de problème. Toyambio. Kombonan. Na komona papa Trésor? Papa Trésor. On a présenté au papa Thomas Fabien à sa serviteur. Merci papa. D'accord. Na maman Wichi. Ok. Belgode Azanan, chérie nayo, madame nayo. Normalement, aza mwasi oyo nga na kobala. Ah, vous avez un processus. Oui, oui, faina bala d'ici là. Oui. D'accord. Toza li kamoro boye. Okuti azolela pambate. Azana des problèmes bon, et ça kamoko, je peux dire. Oyo alinga faire face na yo. Ngai. Mais pour la nini a epsa nga na ndako te fallait abingisa nga ba bisika boye. Te eza makamanda te. Mission c'est Bravo Jésus, d'accord? Une émission qui permet aux gens ya ko expliquer ma problème na bango, o ezoleki la bango et puis o pe bazo mona moyen ya ko bima na katalika bango te. Donc ce qui n'a kanisi bien que azana problème. O ezoleki la ye. Amoni koyebiso na ndako eza mwa kilo. Okomi. OK. Ya ça va? Problème te na yo ka problème. Te ya yebisa. Poyem tabengisi. Maman. Tikana lukolela. On dit bien. Bébé, chérie, ma chérie, zala na nini hein? Zala bref hein? Yebisa na ezani. Yebisa l'essentiel aux eaux concernés. Simple. Non, où soit na bino? Je bolingo linga ngezara ya normalité. Ah? Ezara bolingo normalité. Et quoi arriver je me suis fait na poso linga makasi. Ah. Ozana nga bien na mona mbongo na yo. Na kenda ke sika moko. Est-ce qu'on a kende pona kanga yo? O kanga ngai na la police. Papa alobi bolingo li oyo linga keza normal te, vous comprenez? Donc oya linga ngai eza normal te. Oyo poling, oyo ndo linga raye. Eza normal te. Oh. Ayo kende na ndako nganga. Nanda ko baka ona kisi ye condition nganga na pesa kinga. Ezaki na mimelamba ya mwasi na ozaki na ndako. Ni robe on a pesa ka o cadeau na pesa ka o mela madame. Ah bon? Ni robe on a uta na ngokuna. Papa Mais non. On a zomo no. Maman bike mwasi na nga kufa. Na ebite so ga e. Fana non. Hein? Mwasi na kufa. Fana non. Mais oui. Fana non na kitsa. Fana na kitsa biso.
Fanda na kiti na nga fanda na noa. Moi suna akufa. Oui. Kasi. Moi c'est nanga akufa. Et on a l'obité comme il y a akufi bon. Ezali wa, ezanzela biso nyonso. Na préféré na zoyer. Niche na ndaku nanga. Po ya zalaki makangu no libanda. Oui. Wana yo zana mwasi no na kata ndaku. Mais ozana mwasi musu libanda. Maman. Tezaka mutuna papa. Oui. OK. Donc moi sinon tu as kufa wana bozali déjà na ye. Tozalaki na ye. Ayaki pe na dei, ayaki pe makamunyo, ayebi. Ayaki pe na matanga. Oui. OK. Maman, continue à expliquer. Kasi yango alobi te, a continue ndeni alobi bien. Mais nazo comprendre te papa. Do yo ne do tolo ba yo moto bomi moi sinanga. Zela sili selo kasi lisolo. Cadeau pesa ki papa a même la madame na ye. Après senga sala ina ngote pona bomai ina kende pe kuna pona bongote. Nga kende ka juste po yo linga nga sili moko moko mala ebe ote na kende la nga pona bongote. Ito ilinga la mabwe quelque jour na linga yo kufa ye mo nga na mtabomba kenga la bomba kina nga yete na kende pe kuna pona bongote. Te papa. Malembe. Mais non papa. Malembe. Malembe oui. S'il vous plaît. Papa Trésor. Oui. Fanda to sola likambo ya kovanda. Eza makambo. Ça ne sert à rien. Eza ya molimo. Papa. Vanda to sola. Donc moi sinanga akufi likolo na yo. Te yepe moi sina yo te. Yepe moi sina. Mais non, oui, moi sinanga mais quand même. Esilite makambo roloba ye assissinante. Assissinante? Yanto bovanda. Aloba, nako telema na Ate papa tomate ya telema. Tu sais, il y a certaines choses. Comment expliquer? Comment te mangasata awa? Ngala sawa. Ngala. Netango yo sanga proposition pour to balana na yo ndima. Mais moi na balana nous a depuis chaque fois. On a vu moi na comment vivre na ngaje ça na confesser te na okufa. Ko yebi so nga mote, on a zena pusana ya. Moi si oyanga. Biso pona yebisa. Azo bimela yo. Quand toi confesser, ceux qui a confessé ta okufa. Mais faut kufa. Te esuki wana te. Ya yo bosa ndika mususu tonga na rappeler. Ya. Maman, rappelez nga na loba na kasi ya ona lobby na lobby boy. Oui. Tanga mona ki bongo ndazonga esupanga ngana. Oh. Ndenga ngana ayebisiye aya na photo na yo. Akoma yo senge photo na yo. Nda mona poa makasi. Kasi po ya bosa ninga na rappeler. Non, mona lo to liboso tindeke lamba ibomi muto na boye ko. Na pesite. Na ocha inde pression pour apesa photo. Ah, maman. Oyo nyonso na salelaka yo. Donc nyonso bosani. Okomi tina niveau que non. Ochanga soki wapi. Moi c'est akufa. Ocha ozwa susu photo oyanga, opesa susu mutuana. Mais on salela ke kasi ça ko salela ya normalité. Comment yo zaya na moi sino na papa fanda nan pardon. Fanda. Na yebi ke oyoki makambo ezolekela o mutu ma excuse nga na keno kana ndenge na ina kendela o bongo. Moi sino ya ndako wana bobotaki? Botaki bana. OK, bana mibale. Comment otikara mbongo nyonso tu oyakopesa? Maman. Kasi te papa. Azolinga peso raison te. Mbongo nyonso yo ganyaka. Mutoki na yo. Adana Eve basumuki. Nzamba bandi ko lagela moko na mususu. Serpa, mwasi, amoni mutoki yango na ngina loba. Otiango boy. C'est-à-dire mutoki nyonso oyo zwaka. Okepo zu mwasi na yo quittera l'homme et la femme quittera, s'attachera. Bo s'attacher yo quitter bino bo s'attacher. Pose moi mutoki wana nyonso wana. Opesa ye. Donc si on a bandé ko sala bongo ezaki na sou. Envoûtement. Po bakanga yo. Ah nandimité. Nandimité. Papa Trésor. Nandimité papa. On dimité ke ya sali yo bongo. Yendenga lingaka nga.
nandimi te. Papa trésor. Papa. Toko solo lokwa mibali. Problème te papa. J'ai na vanda bien to solo. Affaire ezawa. Ya liboso. Iloba Nzambe condamné yango. Ya mibale. Tindenge commettre makambo wana. Nde yango pe diable azwi nzela ya kokanga yo. Donc ndenge oza boye makambo nyonso la dame yo osalelaka ye wana ezaka na propre volonté na yo te. Oh! Eza par rapport ya esika bakanga yo nde akokomande yo mpo osala makambo wana nyonso. Comment se fait-il yo na mwasi no boumeli mais ye ayeka kala mingi tao ye nde okomi na confiance ne makasi. Oza sur confiance wana eza normal. Et puis na okamwa papa Thomas. Comment moi ça libanda sombela moi sinon bilamba ndako. Mais non, ezalaka nango na bana na yo. Ezalaka nango. Na pesa ki confiance papa. Ça c'est plus c'est plus loin papa, c'est plus loin. Na vie. Soki bambanda mibale bakomi kosolola malamu c'est que liwa ya mobali. O siko so moni ke mbanda moko akomolinga mbanda mususu makasi koleka c'est que azoluka mabe ya mbanda wana. Kasi. Comment il y a ça moi c'est encore bando kelo ça ela muninga shwa libanda. Bokene pe na boutique inde akopo na bilamba bana ça se comprend ça se fait. Bilamba bana e wane le kaka. Aosombele sur bana. Bana po yebi ke bana mobali na ngai ça passe. Akosombela bango bilamba pesi opo yo mimi na ndaku. Mais mobali mema bilamba ya moi c'est libanda na kati ya ndaku te. Est-ce que makambo oyo ezoleka awa bon? Est-ce que eza film bien eza penza réalité oyo ezoloba wana? Yebi sa kasi te. So simbi loboko na omona ke toza bato réel. So simbi loboko na omona ke toza bato réel. Eza ndoto. Te tika tu na ye. Expliquer te ya yo mtu kene nganga ti. Oh. Mama nyonso nasalelaka yo. Okomi tina niveau ke okota tina kati o détruire. Ba côté à troisième personne. Aya. Troisième personne sous. Toza na invité. Toza invité misato. Ah za témoin ya makambo. Ya makambo oyo lobi ondimi te po ndenge oyo ye alingela rayo akosa mwana te. Nanina pozo, est-ce que tu crois à ce que la dame dit? Tu crois ou tu crois pas? Non, croyez, bon. Penzate. Bon. Nanute, hein? En tout cas, nazon di maté. Atati va lobi perte à moi si na yo eza causé lié par. Abelaki, bon, apikaki crise. Bah, quand c'est la troisième personne. Bon, sounganga pardon. Parce que papa déjà n'est pas quarté boye. Yaya pe déjà koto a commis na moi ma kokia kolobate. Troisième personne aya pour que toye ba lo lenge nini tokoki kosala. Et ozala malamu mingi. Papa Thomas. Maman oui. Qu'est-ce que tu fais conseiller à notre papa en attendant bon, Zilana. Yaya. Mobali yeyo. Nasuko shitaki na eloko moko. Kolinga te na loba na place na yo. Yo loba pe koma mama weti yo liko tia mungu na pilipili. Yebise beat penza oyo. Beat oyo yelia ezani. Beat songa na bengela ke ezaki pona yebisa ye vérité et puis po toka bwana. Po moye po kokabwana biso ondima yango pona ngamo ya tana kokendela makambo ozoke makambo milai yo yebise ka wana posa yoka bébé tout ça nini juste to luka moyenga na tokabwana famille déjà ba oyanga si ba yebi yo tout ça kasi ya boy na libala te papa boy libala nini oh aboy na ka mo sino zo bimela libala izaka mitema mibale elingana mais celui déjà moko asa abimi de na kati ya relation wana okosala chemin yo moko soit disant que boami balé menzo koza yo mais papa est-ce que papa ni sangana non ozana ko edengai oui nde musala na ngapela na famille donc na lingaki na zai na mwasi ti za sûr que yo mutolingaki ye mutalingai na so comprendre te makambo bozolo ba oyo bolingo za lokwa je ya ndobo
nakobenda yo mpo oya koservir ngai eloko naza na moposa. Te limbolela ngongo na bien mpo nazo comprendre te donc ye abendaki nga. Oui. Akalikilaki yo bien abendaki yo pembeni na ye. Po sikoyo okoma kosala okende vers ye neti yo moto ke kolinga ye. Siko biso tolobi boye iye ekolo nzoto oyo li kobala aboyi ni libala. On est sympathie. Bakotela nga troisième personne on a sengaki banda kala et ozamala mingi akota. Papa na ngai. Libala ba forcer yango te. D'accord? Libala ko forcer yango te que non to kende boye to ko sala boye bota matata te ça accord à deux personnes. Bonjour mon frère. Bonjour. Bof. Oh. Ah. Bon. Bien? Oui, ça l'ignore. Na comprends que nga babenga bakamususu ala moni yo awa. Bilombele boye ba. Oui, on ndeko mwasi na nga, ndeko Mama Fanda. Ndeko madame wa utaye kukufa. Yende kwa madame na watu. Oui. OK. Papa Fanda. Papa Fanda, Vanda. Akamba mwezo koma isu minene koleka. Vanda papa. Nikamuni. Bon, nga zui appel babenga pona kamusala. Ndio moni na komi akasi na comprendre te na moni beau frère nanga. Azar. Ah, ye beau frère na yo. Beau frère. OK. Beau frère, oh beau frère. Oui. Ça la présentation. Bof. Oui. Mama, nganga olo no lobela, nganga olo lobela izande yende wa bomaki mwasi na ye. Ya. Yo. Ye. Yo. Oh Yesu. Ben. Olobi nini? Bandela? Nganga wa sali makamu nyonso oto se retrouver na minute eza ye. Ye. Papa Fanda, pas na boyo poya, Fanda na. Fanda. Limbi sanga uza mobala bat na sibio na ndoto Fanda na. Pardon. Bene, bene, oyebi ke nanga moko, obetinga makaki na matoi pou. Papa. Oh. Yo bof na ye. Oh bof na ngai. Boye ba na mwa moso. Mwa moso makambo sali ya malamu te. Ye. Oyebi ye. Nayebi très bien. Ah. Mamba sali. Nazo luka ye makasi nga zabwe. Ayibi yo. Oh. Azo eloko nini po na ningi na présento mobali na ye. Ye mobali ya. Bof na yo. Bof na yo. Ex soki bof na yo parce que bana baza na kati. Moi bali na ye, moi si na ye, chéri na ye ye. Soki aza na likambo ya sala ki yo azwa ki to adefa ki mobali na. Mobali na ye yo. Ah. Afuta. Ye aza mobali na ye. Bof frère na nga aza mobali na ye. Bof. Bof. Ngande kwa kufi. Siko o mwasi na yo. Tant tozalaki na ndeko na yo nazaki na ye. Na bandoko bima na ye. Donc yazale makango libanda va grande sœur na kufa. Makango ya libanda ye. Yo lo bibi na boye ba. Siko ye azala makambo ya yebisi biso concernant yo. Aloba yo kasi ngapela yo. Aloba una yoka. Aloba. Mwana ebite so ngande na comprendre mabe. Moi sino tozani na ndako. Yende ndeko na ye. Baza ndeko na ye. Ye bof. Wana leki na ngai. Ah, ya zande leki. Aza leki na ngai. Mwasi na ye. Leki na ngai. O akufa wana. Uzana. Yango na matanga na cimetière na mona kayo. Mama Belgod, yonde mutu osangisi bato nyonso. Osangisi papa po sangisi ndeko. Yebise likambo bino mibale bolobi boyebani liwapi. Yo ozo reprocher nani. On est du kambo ke sous gauche droite te. Nganga o ngana kendele ko sele makamu nyonso to eza ye. Nana sanganga. Nani nganga? Nana sanganga. Bof. Malembe zela, excuse. Olobi nini?
nganga o akomisi biso tina place otoza o ezaki ngana saki sacrifice o ezaki o akanga ki mutu nyoso ndo makambo nyoso to ne lekana nganga ni eza ye papa ngana elongi yo binga te na tape yo na yo omona ngate yo ya tape na nga déjà ngato kutena makambo sudo no sa makambo yo ya tape na ngai aya na temple na yo c'est que ça va na temple to ça va na temple na za na temple te yeso lo nga na temple la misa bo frère na ngai sama ka ndengwana bof donc papa pardon na obaki no pardon malembe s'il te plaît pardon donc nous allons comprendre donc yo ni ozo comprendre talobi mutu azwa ke lamba apesa ki mwasi na yo ye bof o ozo comprendre te za o wapi bof okomi na niveau ko boma mwasi na ngai Papa Trésor. ngara boye mwasi na yo te mais oui d'abord mi eti tala yo kana mais non toke na ngona kimia busala nzambe excuse ye azali ya mwasi na o boma esu ndenge ye nenga za wana aba ayaka ti epa na nga ye ayaka ti epa na nga nyonso na salela ka ya yebi do yo na sima na nga nzoko za nganga non mais non wabisanga Papa Trésor. yebi musaki Tikana. Maria soloba ke yo Mais na kokole na bilamba. Musala nzambe. Papa Trésor. bof na ngai si alobi osenga ke photo te mama yo ko ka libéré ye esila nango nga elingi na kali tutu te sama ka mwana to kabwana ebe loko te ngana ebe loko te obenga pona makambo wana so ndebo te bi boy ya bana ko bof na simba na nzoto bino bozo jishenga kasi yo yeli mwasi na ete ya Mais biso ko ne to bena biso yolo ba yo sanganga te ngana to uyede ya tape na ngai yebi tape na o wanga na nini o ya senga nga photo tito na na senga ye loko te ba wanga na nini yo wanga na nini na yo sina wanga na nini yo bana yo madame pardon ne ba beta opoza zoba ozanganga do yo ya do seke yo misala ni so ba bena mona na yoka do seke yo kana moni sikoyo lelo bengela ngai yawo eloko sale bobengela ka bino subo na sambisa ngai oyo aza mwasi na yo nde osali ba kisino ki ingénieur okosi yo to senga ki nga ho yo to senga nga ho mama tika boye mama tika makambo ya sala bofa yo kana mwasi na yo eloko to sala mwasi na yo yo zanganga ozandoki eko yewa na famille mobimba mafu yango bominde ko na ngai mafu ngala bominde ko no be muto bominde ko na yo yo kokota suma kambo te fanda kimia nganga muyibi so ndeza bo ekomi makamba ba bofa na ba bofa makamba famille abatu fana na kimia merci na relaxa yo yo relaxa ngai na relaxa yo ngai papa yo relaxa ngai fanda to swana kimia yo relaxa nga oyo ngana salela ga obosani yo zo talaka ye kwani Baye. aye bazai okota ma belle vanda papa ekoyeba na lelo awo ekoyeba na Yesu Christ osana nzambe atotala ngo sangelo te na kombo na Yesu malembe eza ni les sans effet oh ya bon de ça c'est pas ouais ça les mama fanda yo ne mutozo kasi to fanda te de yozi makangu to suite au bout kominde ko na mwasi après makangu na yo sima na yo yo mto bominde ko na yo bo siko na lobi papa nimbisanga na bilamba ngo to ba yaki nango na yebe loko te mama OK Akilango yo bomi ya ndeko no moko. Bo yo tsozo sa bikila ngo otikale komona te kombo ba pesa ki okombo te loko te ni te bo sala pe na ba règlement ngo boye ba pete mama ya omoni makambo zoloba wana oyo so zoloba no yebe loko te est-ce que yo moni ngazanga to monanga na bikeko omonanga na biloko est-ce que na ezala kana bikeko ye mta oloba yaya mama ye mto ebisi biso mama temple na ezali azanganga oyebi ndako na yebi temple na ye soki to bia kende ye mo akoyebi kokendonga biloko so to bito kende ta siko to kende temple no omwana ko photo na ye awuanga na pe mbesi
tofinga te. Comprendre? Bosimbani bobundi to se kande mo buke poto. Maman tobundi te. Papa na ngai. Tobundi te, toswani te. Oya bien ezoya. Mais non. Oya bien ezoya. Vérité fait yebana. Kasi vérité oyebana matata te. Te mususu ezana matata. Osimbana, obeta. Omoni yo. Zela. Na olakisa yo. Na robe osu bofu. Trésor. Mafu, mafu. Yo kana ebisa. Mafu. Lokola olobi awa. Ki osalela nga nyonso. Oui. Opesa kanga nyonso. Oui. Yango bominde konanga. Pour comme ingénieur. Yo kana ebisa yo. Kalandoki. Lokola ozwi mwana mwasi oyo. Oya koboko la bana kasi na ngai. Oui. Loba kenza muyanzi te. Asani. Loba kenza muyanzi te. Oyebi. Omona simetira bayanzi te. Oyebi nazo ebisa yo. Bayanzi bakufa te. Oyebi nembale. Loba ngai te. Bayanzi bakufa te. Loba ngai te. Te nano mona simetira muyanzi te ya. Ah, papa. Sikabilo apamba. Leki na ngalo kola kufi. Oyo, mwana mwasi oyo. Obetinga mbata. Yo sinyo kolenga. Oui. Yebo simingai. Na simba lisusu. Yo, na simba lisusu. Yo, te na simba yo. Ato wanga yo. Eloko te. To yebi ko sanganga. Yo kutu. Ah, ye kutu donc c'est que. Ah, yoki. Yo zokana kama. Musala nzambe. Papa ya kana boye. Musala nzambe ozoka. Papa fanda, papa fanda. Fanda papa. Fanda. Toujours non souffle moqué. OK? Je pense que makambo ebimi moto azali akozwa décision pe akoyeba ko tracer vie na ye malamu eza yo papa bana bazali oyo bazozela yo oyoki bien ke basengaki foto na yo kokende na makambo likolo ya kosilikaka te po soki déjà babandaki koutilize okuna elinga oyeba te papa Thomas nayebi te conseil mo ya juste 2 minutes po toluka ndenge nini toye koapaiser bango après l'émission parce que boye nayebi ki ata tokoba noloba makambo sikoyo mosusu ekota te. Merci mpona maloba. Je crois presque une grande partie na lobaki déjà na la dame. Oyo nakoki koloba na papa Trésor boye. Je crois na mekaki koloba no makambo ebele awa mais okomprenaki yango te. Moni souci mwana mwasi ayeli nango na kati esika oyo eza po ase libérer pe yo. OK. Relation oyo zo tenir na yango ke bo continuer bo kende tina suka ya na longue vie te. Et risquer même bana wana pe balekana. Et risquer même bana wana balekana. Parce que moi si déjà dans la facilité ko kota ndako anganga. Ke ba za na chance ya regarder famille. Revoir lisusu kati na yo. D'accord. Makambo etali tokosambela mpona ye et puis tosambeli mpona yo. Nzambe a libéré bino. OK. Merci beaucoup papa Trésor, je pense que c'est déjà tolobi mo ebele. Après AWP tokomeka suko solo là. Mais na côté ya famille na noko boke ko solo ngo na kimela matata te peut-être yozanga pe bato moko mibale misatu te o bakoki koyeba pe identité ya papa peut-être pe bakoki koyeba peut-être yo oyeba kitozanga kati ya ignorance. Ezaka coïncidence moko esalami pour que makambo susu ezala dévoiler obino boyeba kité à propos ya oncle. C'est un peu ça. Oh papa Thomas lobino kanga yango bo s'arrêter non na ba émotion na bino bozana yango na relation na bino bozana yango bolingo bozana yango tsana on pose pour na yaya tika yaya azala délivrer kokota ndako nganga ba print ba makolo na ye tikali il y a des choses où eza un monde spirituel négatif c'est un peu compliqué lolenge moko pona yo kanisa mwasi na yo yo ndo ebi passe bobandaki na ye ti lelo je pense que sur côté na le passé na bino na madame no lelo paix à son âme on peut comprendre que autant ça y vit non bien té et quoi apprendre pe lobby ko joie basi susu ya libanda teta ko zana madame no lobe nzambo salongolo ko se remarier attention ya ko répéter sous les mêmes vies pour na lobby et créer loba problème to yo comme le roi Simon Pierre Satan te réclame et vous allez mabe moment yango yo olukanzela Yesu
au Kangolama avant au série marié. Voilà, merci beaucoup. On est arrivé à la fin de cette émission. Merci d'avoir surtout au Botala Kibiso. Je pense que cette émission est aidée Nganayo, Bisika Tozali, Biso Bato Tozana, Bato Bazana kwa mabala, Mibali Tobasi, Olandi point moko, au retenir aux important. Yo pende au moins sur nos balités. Attention à Mibala Bato. Yo mto misana okanga Bato. Na banda ko anganga tika parce que ça ndira malamuté. Soki Christa Zongite, Ngalabino, Tokutani, Balasimo. Que Dieu nous bénisse. Merci. Et tu peux prendre 7 ans, moi la vie. Parce que jamais, ce qui moi, si tout mon bas, zobo tate, ndi yango ko tala ke boka bwana. Et là, on y a aussi un garçon, tout ça, la nuit, on a tout ce que nous. Chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble.